Voilà. Bonjour, bonsoir. Na batu nyonso oyo balandaka Isaki News Television. Na pesi bino nyonso mbote. Babondi mwashi na bino nyonso bandeko oya ngai ndenge bolandaka biso na kati ya Isaki News Television. Bandeko naza na video moko ya muke oyo batindeli biso na kati ya Paris ndenge ba Congolais basanganaki bake kotala esika oyo mwana na biso piana donc Océane piana kufaki bakekitsa ba flair place wana vraiment ndeko oyo atindelinga apesi ngai apesi alakisi gym ndenge ezalaki place ya sala sport ndenge ezalaki bazalaki na ba mama Nicole Longondo mama na bango batu bayake bele de place wana etikali esika oyo bakobanda kokende chaque année selon nini ya ba français de bokoke kuna okiti mwa flair le 21 mars nyonso ya ne mobimba pona de eza lokola cimetière place oyo Océane piana akufaki vraiment sali pasi esali pe mawa bato bazaki belé bana nyonso a Paris oyo bakende pona ba soutenir mama na biso Nicole Longondo donc après wana bakendaki pe na salle na veillée oyo na chelibino na video oyo ezali kolo donc otali après ko uta kuna yango bakotaki na salle de mwana nyonso ya Congo atambolaki kokende ko soutenir po bandeko bino moboyebi na mokilo yo soko za na batu ozalaka bien na batu pourquoi pas batu bakoya ba soutenir yo et sali pasi na mawa talakaka de mwana era uti na sport na sala sport abandai kokima mpona azwa bisi na ye ya 22h donc abandai komwa koprecipite wana akoma place na re mpona bisi ya 22h eza wana bokomona baexplication nyonso na video oyo nazotiela bino voilà eza wa bino José Yung l'homme simple soki nano s'abona te na Isaki News Television abonnez-vous massivement partagez Tchaba j'aime na yo et kozala bien toza toujours ensemble na makambo biso togeya kolakisa makambo oyo eza ya solo yango na tcheli bino mwa video ya muke o batindi bino pe bomona ndenge makambo yango elekaki pe ndenge place oyo ba niataki to babomaki mwana na biso Océane piana voilà natiki bino après kota la vidéo bo s'abonner bo partager bo liker toza toujours ensemble eza likambo koloba te yo boye yo tchakaka commentaire na yo ekozala bien makasi eza papa ndenge tolobaka moto adesidaka liwa nyonso ezali nzambe tata oyo akela mokili oyo biso bato ya mokili ata tomibomi ata tosali nyonso tokoki kosala toyebake ici deja esalami tokosala lisusu nini deja nzambe adeside deja makambo yango ndenge ezalaka voilà bandeko tozali lisusu na likambo ya koloba te mwana na biso Océane piana kei mekondeansi lisusu na mama na biso Nicole Longondo pe na Jibe piana moto pamba ata bato mokili balobi ke topesa lisusu mekondeansi te me tokosala ni likambo se salami deja yende moto azwi matanga tokopesa ye kaka ekosala eloko moko te vraiment bandeko bolanda video tokutani na mbala ya sima pona part na ngai José Yung l'homme simple bye bye na pesi pe lisusu na ndeko na nga biya l'image losako na yo losako pe na mamaro losako na Karine Luta la patrona mama Yolande le compte bandeko bo s'abonner bo liker bo partager on est toujours ensemble bye bye.
déjà dit ça c'était place ba tout na place à connaître accident na salle les a musika te kara permanent donc de tolo ba salle yango moni salle yango ci ko mon soko yeboya na balu ga tout droit boy passage yango donc na bandeli pona bomona bien salle yango yo porte à sortie à salle yango wana donc abimi boya yeboye ayeboye awa akati ici pour normalement fallait azwa bis na ngambo kuna po azonga donc akatisaki awa donc osomona akatisaki awa passage piéton oyo ememi mwana biso yango oyo arrêt de bus kuna liboso voilà là tout na ndeko na biso selon aweli bus kolanda bus mutauki na mbango kuna tuti ya kwa bakolo kote tikuna bus donc oui parce que fait la qui m'a pas bus 22h comment mi kuna d'accord imbécile ya mutu wana na mutu kana ya utaki kuna atuti mwa na biso atuti mwa na biso partir à passage piéton awa abwaki na ngambu kuna place dana kati sa po mona tango atuti abwaki eti na ngambu awa bisika ba gerbe de fleurs ezali donc awa nde ezali pena lié oyo mwana biso mpiana ya kokufela awa ande place to ya kozwa ye yango lelo tosanganaki tosali mwa marche toye kotika ba gerbe de fleurs awa donc place yango oyo donc awa eza lokola cimetière na ye yango oyo donc ezope epesi pasi eza pena pasi donc il fallait katsa traverser awa po akende na arrêt de bus eza wana fallait que ezwa bis na arrêt wana comme ayebaki daka bis ne ezalaki à l'heure fallait kima mbangu akende kozwa bis bon malheureusement esali ke batuti ye akweli awa donc awa eza lokola cimetière na ye donc comme coutumier na France donc chaque année famille bandoko ya kotia ba fleur awa donc soki famille za makasi ekotika la place moko éternelle bando ya kotia ba fleur awa chaque année ba kotia ba fleur awa na France système oyo ezalaka partout au monde na autoroute bato baye kotia ba fleur neti ndeko na biso mwasi aye ko déposer sous fleur donc c'est ça quoi donc eza pena pasi donc ça moi c'est otiki fleur awa ça moi prière na ye donc famille da otika ba fleur awa donc eza pena pasi makasi toza na vers Saint-Denis donc ozomona donc passage piéton yango oyo ti kuna place à gym Jomboma sokoza se rappeler bien Jomboma place to yaka kolanda yo pona matanga ya mwana biso akufaka wana eza en face on a mêlé kota mêlé eza en face kaka ça la gym eza peka en face donc à chaque fois kongola koleka place oyo soka komi na passage piéton oyo il faut raisonner kanisaka ke non mwana biso ya gym mpia na kufelaka awa donc ba fleur yango oyo quoi donc eza pena passe na moni pe Blaise Kenda zali awa Blaise Kenda zali Blaise Kenda na moni pe notika JBT kokoto eza loin donc très difficile donc voilà surtout ndenge baliwela nani boye na famille wenge penza ya pasi est-ce que siko mokala jibe ya ndenge ni bon tout le monde est en terre aza papa papa biologique te to voilà donc bon est-ce que papa biologique ah oui hein. Voilà.
Ça va, c'est... Allez. Ouais. Donc, maman est on a simbi flair, mais moi ko biso na coutume na biso ba moi to tourner ba question ezati. Alors mbaba ya maman est on a azapena na pasi. Et mon kitoko pepele. Oh, il est loin, na moni bolingo pena o lakisi. Ah, obligé. Ah, c'est